Bunya na katikati ya Ituri esali bambula ebele lelo CAA azalaki lisusu kokende kuna te kasi sikoyo tozongi. Karibu kwetu. CAA aza na esengo makasi ya koyebisela bino ke azongeli bavole na ye en destination ya Bunya. Bavole yango ekobanda kosalema na avion na ye ya Airbus A320. Karibu. Reprise ya vol CAA na Kolwezi et zongi déjà à partir il y a le 13 avril 2026. Bon réserver déjà ba place na bino. Merci aux belles à la télévision, pour la colonne la journal, pour la papa merci. La fidélité peut confiance pour continuer à na journal Nabino. Et Salema Kina Kinshasa na immeuble ya gouvernement mardi 5 mai, première réunion, il y a comité, il y a consultatif, il y a fonds, il y a régulation économique en sigle FOREC Namokousé. C'est ce qui bongo inauguré par vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale Daniel Mukoko Samba, ou Azali Bongo président Nayango. Héritier, Mapine peut Fabrice Nino, parce qu'il n'a pas de détails. Session inaugurale, Ezalaki présidé dans son excellence Daniel Mukoko Samba, vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, na qualité naye, ya président ya comité consultatif Misala et les kaki mingi pour na 2 points principaux, ya liboso adoption ya liste de produits ya grande consommation, oyo et bengami kosala objet d'intervention ya forêt. Pe ya présentation, ya feuille de route, ya intervention, ya fond. Bosimba ken na masolo wana comité consultatif a adopté une liste ya 42 produits sensibles où ils allaient retenir na raison ya importance na yango na consommation ya ba ménage. Pe ya incidence na yango na oyo telle stabilité ya ba marché. Liste oyo ezali bongo na ba céréales, lokola, loso, pe masango, ba viande, ba volaille, ba poisson, ba légumineuses. Pe lisusu ba produit mosusu ya grande consommation oyo ezali importé to pe ba produit localement oyo ezali kozala consommer. Feuille de route oyo ezali présenté na comité consultatif ezali couvrir 14 provinces pe kati na yango ezali bongo na 45 projets prioritaires. Ezali bongo cadre indicatif ya orientation pe ya priorisation ya maturation ya intervention ya forêt. Ba principe liboso pour encadrer approbation pe lisusu suivi na yango ezalaki validé mingi na nécessité ya soumettre ba projet oyo ezali retenir na ba étude préalable ya pertinence pe ya coût ya faisabilité avant ba décision nyonso ya engagement opérationnel to pe financier. Na intervention na ye président ya comité consultatif a insisté ki mingi na importance ya sélection rigoureuse de ba produit oyo kozala financer. A rappelé que l'intervention ya forêt et sengeli ezala rattaché na mandat ya régulation économique pour éviter confusion nyonso elongo na ba mission oyo epesami na ba structure publique mosusu. Forêt a veiller na kozala rattaché na chaque projet na mandat régulateur pour na substituer ba structure mosusu oyo intervenir mingi na domaine oyo ndenge abakisaki. Na suka ya réunion Madame Christelle Odia de Roy, Madame Christelle Odia de Rox, secrétaire exécutif adjointe ya Forêt, yé a se félicité qui n'a tenu la première session Oyo, pe a commission implication personnelle, ya vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, pour un lancement effectif ya travaux, boy a senga ki pe na Forêt, aye bana ko travailler en complémentarité na ba réserve stratégique générale, na respect à la mission co-respective na chaque structure, pour na ko renforcer efficacité et action publique na matière ya approvisionnement ya pays na ba produits de base pe ya stabilisation ya ba prix. On a rappel comité consultatif ya forêt ezali ko sangisa ba membre ya gouvernement oyo ba attribution na bango ezali lié na approvisionnement ya pays na ba produits de base pe na stabilisation ya ba prix. Mingi ezali bongo na ba ministre lokola oyo baza na ba attribution ya économie nationale, ya transport, hydrocarbures, finance, budget, plan,
commerce extérieur, industrie, agriculture, pêche et longona élevage. Yango ezali pena gouverneur ya Banque centrale du Congo, coordonnateur ya ba réserve stratégique générale. Première réunion oyo ezali bongo étape moko ya malonga na opérationnalisation ya forek et ko permettre mingi ko poser ba base ya action moko oyo ezali structuré peut mieux cibler davantage orienté vers protection ya pouvoir d'achat ba consommateurs congolais na nzela ya amélioration ya approvisionnement ba produits de base pe ya stabilisation ya ba marché. Et pour suivre le journal, ce qu'on a observé, déplacement stratégique en Afrique du Sud, notamment en Johannesburg, il y a capitaine délégation, il y a conseil d'administration, il y a OGFREM conduite par le président Nango, Amisi Makutano, Pesi Bongo, Bafui Nango, il y a Kitoko, projet à construction, il y a Port Sec, il y a Kasumbalesa et Komi, Kokoma Fonda, réalité. Bon, on a un reportage où il y a Igor Hunting. Délégation Longwa Kibongo na Kinshasa pour la mission stratégique na Afrique du Sud, na Johannesburg et puis na Cape Town. Délégation Memama Kepa Adolphe Amisi Makutano marquant étape moko décisif na relance ya projet ya Port Sec ya Kasumbalesa na impulsion ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo conformément na orientation ya vice-premier ministre ministre ya transport Jean-Pierre Bemba mission oyo et s'inscrire na dynamique ya concrétisation ya grand projet structurant ya mboka. Conseil d'administration GFRAM et Antamaki Benchange na consortium Yeto Stone partenaire clé ya projet. Après Bamboula et Belé, ya Kozela, projet et Kotimbala moko en vigueur na phase concrète pour la réalisation. Bo simba que science de travail oyo et permettre de clarifier ba mécanisme ya gestion ya projet peut identifier ba dernière exigence administrative avant démarrage effectif ya ba travaux. Véritable plateforme logistique na frontière zambienne Port Sec ya Kasumbalesa est représenté en jeu moko major pour la fluidité ya commerce extérieur na République démocratique du Congo et ko permettre non seulement ya ko améliorer compétitivité pour la mboka kasi pe ko optimiser ba recette douanière peut réduire délai à transit. Nous tenons à remercier son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. We'd like to thank the President of the Republic, Head of States. Nos remerciements vont aussi droit à son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre et ministre des Transports et des Communications. We'd also like to thank His Excellency, the Vice Prime Minister, Minister of Transport. De la confiance accordée à cette équipe qui conduit le GFREM à l'instant. For starting us as a team that is leading the GFREM right now. Une équipe très dynamique, une équipe qui veut aller jusqu'au bout sans pour autant qu'on soit considéré comme une équipe des œuvres inachevées. A very dynamic team that wants to get things done. Nous sommes venus à Cape Town sur l'invitation de nos partenaires du consortium Yellowstone. Came to Cape Town, followed the invitation of our partners. Pour mettre à l'ordre surtout de la démarche qui avait déjà été entamée. To make sure that everything that has been initiated is followed up with order. Et maintenant, nous voulons passer à l'étape de l'exécution. Now we are ready to move to the phase of execution. Il fallait que nous puissions avoir le même entendement. So we wanted to make sure that we have the same understanding. Pour que les choses puissent démarrer à une vitesse voulue par nos autorités. So that things can go fast as our authorities want. Vraiment, un grand merci à tout le monde et à mon équipe. L'ambition claire ya ko accélérer matérialisation infrastructure oyo au terme ya mission stratégique na Afrique du Sud. Délégation au GFREM bazonga ki na Kinshasa na contexte oyo performance logistique et komi bongo réel Port Sec ya Kasumbalesa ezali susu ambition ya mosika te kasi et komi réalité en marche. Honorable Martin élu à Selemba ou cadre ya parti politique ACP ya sénateur Jean-Tini Ngobila na cadre rédiminisation à activité à parti na bango à Kitaki Bongo na 3 quartiers mobimba commune ya Selemba ou héritier mapinemi Christian Kengben bazaki simasimanaï. Oui,
Week-end ezalaki trop chargé pour na élu ya Selembao honorable Maotwene di Papa Selembao pe oyo azali au cadre ya parti politique babengi Alliance des Congolais Progressistes ACP na mokuse parti cher ya sénateur Gentini Ngobila Mbaka na cadre ya korinamiser ba parti na bango pe ko projeter 4 ans d'existence na bango ya ACP nde natina wana le responsable Papa Selembao pe au cadre ya ACP honorable Maotwene atambolaki na 3 quartiers mobimba ya commune ya Selembao totangi cité verte ngafani kuna lisolo ezalaki kaka moko pona recrutement ba membre pe kotalisa bango ba effort oyo ezali kosalema pe oyo esalema epai ya sénateur Gentini Ngobila Mbaka na tête ya ACP pendant 4 ans. Au cadre ya ACP ya sénateur Gentini Ngobila membre ya bureau politique ya ACP avec fonction oyo naza nango nazopesa yo lelo formulaire ya koremplir mpona 30 personnes na yo oyo ozo représenter o bazali awa. Dimanche 3 mai, direction ezalaki quartier Kalunga, toujours na commune ya Selembao. Kuna pe même exercice ya a deuxième membre ya Sika et pa wapi ba cordon na bango bazalaki bongo présenté na miso ya plus de 500 personnes mobimba. Papa, en tout cas rumela on ne somme pas kokate ya kutana nzambe ya kene liboso ozonga simate ya sebeli dolongo na mouku samba swa lokuku papa mawo kozonga simate makashi papa mawo to makashi baye bakosa biso bapesi biso la bapesi biso kantine basala biso lote ye penza tomoni ya biso nde yeyo ye moko pe honorable Maotwene alobaki boye na micro ya Infolinga tindami ya autorité morale na biso mwana mboka sénateur Gentini Ngobila toyaki lelo mpona kosala oyo asengi biso biso baso ba camarade na ye ya ACP mpona oyo etali ko redynamiser parti na biso ACP, c'est-à-dire kolamusa yango. Et lelo toyaki na Kalunga mpona koya koinstaller ou bien investir, bien kointroniser etuluku ya bakordon oyo babotami sika banimi bazala bacadre ya ACP kocréer to bacréaki déjà banoyo na bango ya 30. Et là tozaki en face ya présentation na bango accompagné na ba 30 na bango wana. Ah oui, bosimba ke mission oyo ya au cadre ya parti politique ACP ya honorable Gentini Ngobila Mbaka, honorable Maotwene et kokoba na commune ya Selembao mobimba na tina ya kopesa commune ya Selembao mobimba na maboko ya sénateur Gentini Ngobila Mbaka. Avenue Kikwit na ngambo ya makala kanivo eza boucher makasi côté kuna en tout cas inondation comme kosani masoki mbule beti dans le reportage où ya Fabrice Lundombi. Banzela ibele ezali kotongama na ville ya Kinshasa pe na République démocratique du Congo soki ba caniveau ezali ya malonga te nde yango tozali komona banzela pe eumelaka te botala bino moko awa toza na avenue Kikwit ngambo ya makala babengaka yango Lwanza ba caniveau ezali vraiment ya mike mvula kaka ya moke soki ebeti botala bino moko mai ndenge etondaka on dirait fleuve Congo to rivière Njili to Kalamunde ekomi na esika oyo nzoka nde mwa mvula kaka ya ke population pe mituka bazali koluka esika ya koleka suwe na bango ezali ke ba autorité baye bana ko revoir ndenge batongaka ba caniveau soki etongami mabe nzela ezali koumela te tango nyonso tozali kozongela kaka biloko oyo esito sala na passage ba reporter ya Info Lingala population alobi Wachi beton asala grâce ya nzela oyo ekoma peza normal
mais babukumesi oyo toza na bango surtout ngambo ya makala tala ngambo ya kimbango eza nango normal mpona bukumesi ya makala aza mosala asala te salibilité azosala yango te ata moke dernièrement awuti kolekisa bamoto na ye awa alobi ke no bakobanda kotimbola bamemi babiloko oyo eza na kati ya tera te bamoto wana eza ya leta bapesi ye mais ti lelo totikala komona te bamoto wana baye nango mpona kolongola babiloko oyo eza na kati ya tera te oyo etondisi mai oyo tera te eza bouche makasi inondation esalami awa prince atoza na commune ya Kalamu quartier Kimbangu 3 ngambo etoni mai eza ngambo makala na route ya Rwanza Kikwiti eloko esalami awa inondation esalamaka chaque fois eza mbula moke inondation esalamaka mpona nini mpo bacarnivore basalaki awa mabe bacarnivore eza mike epi bacarnivore eza tout droit carnivore esenga fo esala pati mpona salite ekende na medroki bacarnivore ndenge eza na etona couche ya salite moyen mai ekende na Kalamu eza epuis Kalamu eza kire te banda rompe ngaba ta asali biso beton oyo na quartier c'était une fois na avenue Luanza Kikwiti Luanza Makala Kimbangu depuis asala beton oyo jusqu'aujourd'hui manque à tirage de terrasse et aussi rivière Kalamu nous souffrons Lingala la tolo souffrir donc moi ya lupango oyo moi epimesa te po pa moyen ya terrasse poko kumudi wa lupango ebimo oyo terrasse po ozongi tobanzi kembela eyokani ba autorité bakosala makasi ngambu ya Kalamu eza na yango bien bakaniveau ezali bouché te kasi ngambu ya makala ezali bouché na ndenge ya kosakana te moindre mvula ezali kopesa milelo na milelo. École promenade na rivière Njili ba élève ya complexe scolaire Mopemba école ya fondation de Rombongo basala ki l'équipe na reportage oyo. Ba élève ya complexe scolaire Mama Pemba 1 école ya fondation de Rombongo bazala ki na véritable visite guidée na supermarché et zwamina de bonhomme na commune ya Matete weba na première deuxième puis troisième maternelle bangonde bazala ki au rendez-vous bazala ki bien encadré et pas ya encadré na bango nyonso ndenge kaka bozali komona kouta na complexe scolaire Mama Pemba 1 kuna na avenue Bantandu numéro 44 kuna na commune ya Kesenso bango nyonso bayaki rendez-vous na supermarché ezalaki pona kolie makambo nyonso bazali kotangisa bango bamona yango kimona meso ndenge kaka bamesana biloko nyonso batangisaki bango bayaki kovivre yango bana pe bazangaki te ko répondre na quelques questions oyo bancadrer batunaki bango pona kotala soki véritablement bazali ko comprendre makambo nyonso oyo bango bazali kotangisa bango. Bosimba pe boye bake nyonso etunamelaki bango ba réponse ya malonga epesamaki pambate na complexe scolaire Mama Pemba école ya fondation de Rombongo formation ezali vraiment ya qualité kuna parent tango okotisi mwana esengeli okangana yo maboko pambate bazali kobongisa avenir ya mwana na yo kobanda na maternelle kino na ba classe ya likolo ndenge kaka ezalaka lokola momesano voire même bateki ya supermarché bakamwaki na ndenge ya kosakana te komona niveau oyo bana complexe scolaire Mama Pemba bazali kotalisa pambate eloko ya kobomba ezali te eloko ya kosamba ezali te honorable Nerombungu elongo na fondation na ye bati ba bijou ya kitoko c'est-à-dire complexe scolaire Mama Pemba 1 pe complexe scolaire Mama Pemba 2 nyonso kaka pona ko former bana na ndenge elongo bani visite guidée oyo vraiment ezalaki occasion pona ba élèves nyonso ya première deuxième pe troisième maternelle ba ye bana ko palper biloko nyonso oyo batangisaka bango en tout cas longoni ya complexe scolaire Mama Pemba oyo bana bazali koyekola ezali vraiment eloko moko ya motuya. Compagnie africaine d'aviation CAA na mokuse azongisi bavol na ye na destination ya Kinshasa Bunya Bolanda. Bunya na katikati ya Ituri esali bambula ebele lelo CAA azalaki lisusu kokende kuna te kasi sikoyo tozongie karibu kwetu CAA aza na sengo makasi ya koyebisela bino ke azongeli bavol na ye en destination ya Bunya bavol yango ekobanda kosalema na avion na ye ya Airbus A320. Karibu
Reprise ya vol CA1 na Kolwezi et zongi déjà à partir il y a le 13 avril 2026. Bon réserver déjà ba place Nabino. Na masango siboba que veuve ya ingénieur Sylvain Kanulengo oyo babomaki mikolele kikuna na plaza ata kusenga lisungi justice sala pona mobali na Christian Kengebe. Mobali na ngai azwaki marché na plaza. Epa ya colonel Abedi Mobele Freddy. Azwaki marché, aza ingénieur électricité. Akendaki po asalele mosala courant. Akendaki asali devis. Moto amemaki yelaki marché wana eza mwana moko komona ezose aza mwana quartier na biso. Aza mason kuna na plaza. Nda ayaki na kope wana tango ingénieur anani Abedi wana bandaki koluka ingénieur po asalele installation ya courant. Nda ayaki kozwa ye. Bakeyi basali devis. Abedi o lelo azomona na te. Asalaki devis Abedi andimike devis oyo na sepeli nango za ingénieur a solo pona zwaka ba ingénieur basala ba devis boyete asali devis na ya senga ki amemela ye exemple nyonso na ba diplôme na ye amemaki ba photocopie na ye alakisaki ye be niveau betidi na ye ndenge asilisaki asepelaki ayebise bon loko osali devis biso to kosomba biloko tokobenga yo okoya basombi pe biloko babengi azongi atali pe biloko bayebise zonga bamasomba silisa apres yo ya oya kosala musala azongaki pe asali 2 semaines baye kobenge le 15 ezalaki dimanche babengi yeke yaka lobi lundi le 16 oya kosala musala loko lundi ezalaka ferie mituka esalaki te ezali grève akendaki te aye okende mardi le 17 mars aye kokende musala na abima na 7h kokenda kuna baye obenga biso nini mardi na baye obenga biso mercredi na 8h ke epa na biso pete aye kobenga mutu mususu nda ya koyebisa biso ke papa kufi tango babengi biso tokei na lelaki après na zu courage na kei na komi na moni kongo ndenge bakitsaki kana na mabele liboso susa tangamaba ndenge bakitisaki nini ko na telemiana na leli na kei na kuti inspecteur Frank na kuti capitaine ya ngama ya susa tangamaba na tuni bango wapi bato yo bazalaki na mobali na nga baika wa bato babomi mobali na nga bango balobi te baza awa te bakei deja no doctorat kinkole kote bagenda na inspecteur Frank alobi na nga pesa $20 tokende osala l'autorisation balongola ebembe topesi bango bakei na tuni bango ebembe siko tokende nango wapi po parce que eza mort d'homme il faut nani bourgmestre ya Nsele asala constat bino pe bosala constat ne bopesa biso belema tokende kotika ebembe na mort bango ye alobi kende po azali na plan na ye ke akolibere bato bakopesa mbongo akei pe alibere biso toye otika ebembe kote toyaki otika ebembe tozongi lobi tokende otala boye alibere deja 4 personnes baza te batikalaki de wana batikalaki balibere bango susu do ndenge na zabo na mona bato bazalaki na événement mobali na nga te namoni bango kana ba réseaux sociaux po makambo oyo nde balobaki etambolaki kamela masanga akwea kite babomaki yende koboma nazosenga papa Fati Beton bokonza mboka oyo nasengi mama Denise première dame nasengi ministre ya justice na mboko justice na kinkole no dicteur kinkole justice eza te po bato babomi mutu bino bolibere bango mpo na mbongo ndenge naza boye nazosenga nga naza petit peuple biso bato tovota bino soki toza likambo boboko intervenir te soki toza likambo justice ekosalema te justice na mboko eza wapi naza na posa balandela nga mobali na nga akundama po parce que bembe esali de population ebele bavandi na bakwa reculé na ba province baza na ba difficulté makasi
ndakisa village Nzontomo na groupement ya Lima na province ya Kasai po wapi population a lobby a mona ata téléphone tibolanda. Kapela oyo ekenda sango na Kinshasa awa na ba République démocratique du Congo boko kanisa ki bakino kaka nde bayebela bilengi nango nzoka nde Luvunu tozali awa na province ya Mai-Ndombe mingi na territoire ya Kutu awa bayaya ba staffaka na ndenge ya defrote ebongo pene bozozo wa staff connexion en direct de Kapela meka okanga mandenge babenga kango donc ndenge kaka boyebi Kapela ambiance oyo ezalaka kuna ndule modèle bafukusela kantabana ngulu avec pilipili ya 3000 na pointe banyangoleli yo litungulu pembeni yo kampimbo ya kosakana te bondi melangai ke soki oza awa okobosa na kin moko na misika fumi obosa ne kin olandi bisengo kingo mwambe ya Kutu famille baleli ebele na Kinshasa boyo kasikoyo jento moto esala kantabana ngulu ndenge ya sololi staff nanga komona ngo Miko ukangama connexion en direct ni Kapela na Kisasa pour udami awa raisonnement nomba moko bule Kapela na Kisasa saka togo jaka tabangulu to saka pe basoso ya Kisasa ba maboke pe yango ba tiji pe to salaka nyoso to sa o ba salaka biso pe to salaka ngo togo jaka taba ngulu chaque jour to kena somba ba balenye uta likolo to gorge a to bandaka 6h30 si 21h bakanga ekala biso pe to kati misala pene ba comédie pe bazalaka wana pour na kojoindre utile na agréable pour na kosekisa population côté ozolia côté ozokongwenya bozwe lokoyo oh masa muto asa 10 ans na bolingo il faut moi des matchs na muto asa fait 10 ans na karaté il faut moi des matchs na ta 10 ans à karaté ne muto na tambola ka pomba yo kiba yo na bete kiba yo ça metelemba bon muto asa 10 ans na bolingo ata ko papa mukola chimi seki il faut moi des matchs à papa RDC za mboka ya diversité mboka ya ambiance soso pembe azanga mboka te soki kaka ba province ezu ya moyen à travers projet ya 145 territoires batu misusu bakokima Kinshasa kasi pa comédien kombo na yo nani komo na mboka avec kase misisa ba comédien libula wetse banka jezina kutute mbana mama nanga fia mama nanga po awe banki na tosoma mbo apo to banga mi binanda kumasokpa likama poto walonga pona bana mniza potifa mukolo koko milango pisaka vitamine santé ya kitoko pe protéine Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna aye bakateti lero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap poto kitoko pona ba bébé pro. Mama ye, soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe abelaka te alimbaka te. Ba maman, félicitations à vos connaissances. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé nayo kitoko ninyo esaka. Ma ba ingakango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama letsa mwana. Sukana mbimbi, oye sukana mbimbi. Protivap, pour bébé. Tozana avis de recherche voilà dans lecture na yango. Avis de recherche ndeko Manix Ememboyo MC Ntumba bazali koyebisa na bandeko nyonso ya motema malamu oyo bakomona to pe bakozana ba information ya ndeko na bango na kombo ya Ilunga Chela Makasa Joseph ye ayebani mingi na kombo ya Fabrice abimaki depuis mokolo ya lundi 4 mai 2026 na ngonga ya 5h du matin pona kokende na église chapelle de Vainqueur oyo ezwami na 5e rue na commune ya Limete. Depuis wana azongaki na ndako te epuis libota bazali ata na information mon côté nde na tina wana bazali koyebisa na bato nyonso ya motema malamu soki bakozwa information ya ndeko na bango Ilunga Chela Makasa Joseph oyo ayebani mingi na kombo ya Fabrice bakende kopesa information mbango na lopango ya libota oyo ezwami na quartier Mombele mingi penza na avenue Mobenga numéro 54 na commune ya Limete to pe bakomisa information na police
oyo ezali penepene ou bien babenga na ba numéro oyo ezwami na se ya écran na bango. Information oyo ekomela bato nyonso bakozwa pona ndeko Tshela Makasa Joseph oyo ayebani mingi na kombo ya Fabrice. Ozaki ebele pona kolanda info linga la journal pe pona pe soki bosepela ngosa merci. Egor Ntingi Matumi na zaki bongo na sima ya caméra. Héritier Mapinde na super que journal au montage sima qui pas Christian Kengebeni ngala bino. C'est un rendez-vous Mikozeli ko au revoir. Ezando tote ezando réalité. CAA compagnie africaine d'aviation Fumu. Pas de temps mort, namasolo ya mapata. Rafale toujours, botu nangani niye, number 1 ya mapata. CAA, azongisi bavol na ye na Bunia. Déjà, le 20 avril, Oyo, Bosepela, Kinshasa Bunia, 3 fois par semaine. Veut dire lundi, mercredi, et samedi. Bavol Oyo, et kozala effectué na Airbus A320. Karibu, karibu. Reprise ya vol CA1 na Kolwezi et zongi déjà à partir il y a le 13 avril 2026. Bon réserver déjà ba place na bino.